Voilà, bonsoir à tout le monde, bienvenue na direct na Salebino na Butu pour na ko épingler événement monene ya mabe ya mawa o ezali koleka o tumoni eleki na mboka na biso o ya assassinat ya ndeko na biso Chérubin Okende. Chers amis, je vous avais dit que lorsque les prémices de départ sont fausses, le reste est kokomape kolanda kaka nzela ya bobungi. Na esakbino oyo aza na bokonzi, aza na makoki moralité, aza na makoki intellectualité, aza na expérience professionnelle ya kokamba mboka monene lokola Congo te. Et bandeko mosusu batielaki biso tembe balingaki to continuer na buzoba wana et lelo tomoni suka soki biso tango tozalaka bana mike na Léopoldville Kinshasa wana ezalaki soki tozobeta bile tango mosusu tozo na mabele okolokota tango mosusu tonga mais tango olobakisa baninga olobi tala na lokoti tonga omona na je wana kaka ya kolakisa tonga ngo okomona ebungi. C'est pour vous dire que un pouvoir obtenu d'une manière malhonnête et qu'on sait perdre PKK facilement. Yambona banda na kolinga ko présenter ma condoléance nanga le plus déférente, le plus sincère na famille ya Chérubin Okende. Koyebisa bango courage. Surtout na bana, koyebisa bango kenga pe na kufela papa. Na ba ndekone ya basito mibali na kufela pe yaya. Et tout ça, ça fait partie de la vie. Bien que tu souhaites que bandeko na biso ba kufa na nzela ya ba assassinat donc brutalement boye, mais ça peut arriver. Vous en avez courage. Courage yo Shebea, famille ya Shebea na bazaki nango. Courage oyo famille ya Rossi Mukendi bazaki nango. Courage oyo famille ya Arma Tungulu bazaki nango. Courage oyo Patrice Emery Lumumba bazaki nango. Famille ya Patrice Emery, famille ya Anani na Kimba oyo nakoloba. Plus tard, na ba famille ya Saint-Anoirite nenga peta bato nyonso oyo à un moment donné à vie na bango ba peya ki prix ya bomo ina bango pona mboka na biso bandeko na ngai lorsque tozago sala combat na biso pour soutenir papa Etienne Tshisekedi et comment ki na ngonga moko ngai Olivier Bolia na se détachaki parce que normalement je ne pouvais pas soutenir la famille Tshisekedi parce que Etienne Tshisekedi, lorsqu'il était ministre de la justice ou de justice il y a Mobutu boyebi na likambo bakimba tango bakangaka bakimba baboma bango papa nanga pazaki na nombre ya bato na ifrai baboma. Mais tala monene ya motema nanga na makambo na sala pona IDPS awa na Canada. Tala motema ya motema monene nanga oyo na sala pona IDPS na mokili oyo. Financièrement, physiquement, intellectuellement. Ben comment na ngonga moko oyo tant papa Etienne Tshisekedi la koti maladie, ale tokomi ba komi ko présenter biso mona na ye comme successeur ya clan. Alors tant que bakomi ko présenter biso mwana na ye wana au début nazaki na ba mo ba doute ya bo mwana wana ko mozonga na komola yo tanga na Christian Tshisekedi na Malula c'était pas vraiment un intellectuel na komi siko ko réexaminer makambo ndena ngonga na ye ko mona na bitete makambo eza makambo ba voyou Olivier bima na yo
yo ça la politique pour la mbongoté famille na bino ko ça la politique en mbongoté boza famille intellectuelle bato bayebani mingi ya koloba kote wana eza te abimaki na ngai bakendaki kozwa bokonzi na bango ndenge bakendaki kozwa ya moyibi bokonzi ya Fayulu oyo mokili mobimba Jean-Pierre Mbemba ayebi yango Moïse Katumbi ayebi yango bato nyonso bazalaki na ngonga wana bayebi ke bokonzi oyo esengelemaki na Martin Fayulu. Mais lokola bango, quand je dis bango, la famille Tshisekedi balingaki bazonga na vie à jouissance au bazara na ngo tanga Mobutu. Vous rappelez na ebisaka bino na bibino ba Tshisekedi baza ba mobutiste. Ils ne sont pas autre chose que le moboutisme. Koswana na bango baswanaka ezaka politique te ezaki Mobutu na Tshisekedi baza wela basi. Ezalaki makambu ya manifeste de la CLT zaki rien du tout, c'était juste des amis bakomi ko welela basi et ba orgueil koti ba ego. Yango no monaki ba relégation ba nini biloko nyonso komaki matata entre bango. Mais sur le fond Tshisekedi était là, Etienne Tshisekedi tant babumaka Lumumba ba document oyo attesté parce que les kamone salamaka batu baye baraté tinanini parce que ministre titulaire liaou azaraka na poto malade. Si je me rappelle malade, je peux encore consulter avec son fils pour confirmer. C'était malade. Yangwana, vice-ministre de la justice, Etienne Tshisekedi, nde muta se chargeaka na dossier oyo memaka Lumumba na liwa. Toye kokende, Etienne Tshisekedi a commis sécessionniste na Albert Kalonji, bake crié royaume na bango. Kunape batie ministre de la justice, babandi ko traquer o boyoka ba guerre à Lulabour o Mobutu abetaka lisolo wana alobi ke bino bato bazo boma ba congolais bazo boma ba bébé bino bokomi na conférence nationale ko betela bango maboko. Mobutu akomi ndoki biso nyonso emporté par biloko nini. Bon, moi j'étais un peu distant parce que moi j'avais d'autres informations, mais bato mingi peuple bazalaki emporté par biloko wana. Et to komona nini na Kimba na 66 na stade obolo baka martyr ba vidéo ezali en noir et blanc au bozomona Etienne Tshisekedi azali ko soutenir pendaison ya Kimba Anani. Et heureusement mon papa a été libéré suite à une erreur na fabrication. Il y a ba évidence na bango. Chers amis, nazobeta masolo pour vous comprendre pour na nini ba bomi Chérubin Okende. Ba bomi ndeko na biso wana. Pour na nini ba bomi? Parce que vous pensiez que les Tshisekedi ne tuent pas. Oh, l'état de droit. Oh, droit de l'homme. Tout ça c'était faux. Vous êtes en train de voir le vrai visage de l'UDPS. Vous êtes en train de voir le vrai visage de Tshisekedi, des jouisseurs. Est-ce que Moutoumoro, est-ce que ça, Bozan a besoin de point de vue à Olivier Bol, il n'y a pas de façon de vivre. Il est très nyonso, il y a des tribune à Bango, comme ici, Bango, homme d'affaires, à Tekaka Koltan, à Tekaka Nini, Bango nyonso, comment la Katanga. Des gens qui ne veulent pas étudier. L'effet de parler français, c'est rien. Moi, je parle français, anglais. Parfaitement. Je travaille en anglais. Mais ça ne fait pas de moi le superman, super-humain, tout ça. Non, 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 non. Na makamba Congo, ezali makambo to sala pona bato nyonso. Na makamba Congo, ezali makambo to bongisa mboka pona bato nyonso. Et voilà. Obsession la bango wana, comme ils étaient des proches de Mobutu, parce que c'est ça qu'on va
finir avec. Obsession na bango ya kozala na pouvoir, ya kolia mbongo fele, balingi mosala te, balingi classe te. Obsession wana etindi bango nini? Bakende epa ya Kabila kofukamela ye, Kabila lokola pesaki 2 mandats et communauté internationale, babino Kabila yotika luka moto. De bino bobo yoki ba révélation abatu na ye babenga ki Martin Fayulu andimite ba yeko benga Félix ya kondima bokonzi oyo ya yete. Alors dans la côte na pouvoir bandeko na ye oya tribu na ya clan ba camarade bien non lokolo komi boye pouvoir batika kate. Il faut fandara na makasi le roi sokoti bo pouvoir ba pesa batika kate il faut balongolo la makasi. Lokola ebaki ke mbala yambo alongaki élection te. Akomi ko sala machine na ye ko préparer machine na ye à tricherie. Akomi ko cha ba juge ya baluba, akomi ko cha na seni baluba, partout ba soda baluba pour na ko préparer nini na ye. Alors, bande comme sous baye bisie, non? Il faut ça la nenge papa no asalaka toli apesaka mobutu ya mabe wana o esala stade de martyr. Yo, il faut obanda ko kanga batu. Obanda ko boma batu. Comme ça, il crée peur, psychose, parano, batu, bako banda ko lenga, tangu yo bako proclamer yo vainqueur, batu bako banga ko bima, po ba yebi ke yo bomaka. Alors, yangolo moni, baye, bakamati nde onabiso, chérubin, babomiye. Obsession, il y a 2e mandat. Je l'ai dit partout, je t'ai invité partout dans le Bakango. Ce n'est pas parce que, bon, toi qui n'est même na admission que mandat wana illégitime, de commission légitime. Mais est-ce que ceux qui ont gagné première élection, il faut qu'on gagne 2e? Il faut qu'on tika na pouvoir. C'est ça l'obsession de Tshisekedi et ses amis. Au lieu de construire le pays, bazoko voyager, bazoko et dollars et commis, talo, bazo vivre na misère, maïna ninezate, bazo tonga bastade moko yage, tous un pays en guerre. Comment vous expliquez cette logique à une personne, logique je me répète, à une personne cohérente, que nous sommes un pays en guerre qui organise des manifestations sportives? Au Monango Wapi, Ukraine a organisé guerre, a organisé des rencontres sportives. Et ils prennent des ramassis du genre Jacques. Mais il n'y a pas d'hommes sérieux dans ce pays-là. Moutou mon côté que oh vraiment yebi mabena malamu azarasu na mboka wana. Moutou oh akoko réfléchir à yebi ça Félix Tshisekedi tika bokonzi ozoboma mboka. Otanga te, ozana moralité te, oyana bokonzi ya lokuta, olingi kotika la poala nini. Tala lelo Félix Tshisekedi. Nazo kansaba camarade nanga nyoso baza autour na yo. Je vous avais dit parce que vous tous, vous me disiez Olivier, viens Félix. Vous voulez associer mon nom maintenant avec la mort des gens. Parce que lelo, dans chebe ya kufaka. Bolo barani, Kabila bomi. Amatungil, Kabila bomi. Bo bato bakufi na empoisonnement na katia na palais royal wala. Nana boma ba. Bato yo ndeko auti okufa. Balobisi biso bien ba témoin oculaire omi balemisatu baleki na ba média. Balobi bamoni ba garde républicaine bamoni ba agent mususu en tenue civile ba eko kidnappé ministre honoraire chérubin Okende
assassinat politique. Bokonzi ya makasi ya koluka kelasi otangite papa Félix. Moralité oza nango te. Kobenga na mwasi na bana na miso ya bato. Kolata babilamba cher ba montre ba 500 000 $. Et tu veux rester au pouvoir pour faire quoi avec le pouvoir? Pour nous bano bon mabiso. Yango moni ngala ya kawana te. C'est intention na yo komi ya ko bon mabato. Tu veux tuer tes frères congolais. Maintenant, tu as le sang. Batu déjà ah papa labino liwana ye batu baye biango tout le monde a la vidéo batu bazo le kababi batu baye liwa ya papa ezali yo na maman labiso maman Marthe. Bino nde boyebi liwa ya Etienne Tshisekedi. Moi je suis contre Etienne Tshisekedi politiquement. Mais na droit criminel, je ne peux pas appuyer des gens, même papa na bango pour la bokonzi. Non. Si un jour, on a de preuves que Félix Tshisekedi, Maman Marthe, vous avez participé, Nako Boma, Etienne Tshisekedi, vous serez jugé. Je m'excuse. C'est un Congolais. C'est notre papa. Mais là, je suis vraiment dans le droit criminel. Donc, c'est un Congolais, c'est un citoyen. Atabo Saliba Mosele à 50 millions. Un jour, toko pikula yango tokota tosala. Ba médecin ou ba spécialiste ya makamona ba ko sala ba test ba papa Etienne Tshisekedi akufela ndenge nini. Soki poison ekuyebana. Soki produit moko boy o e accélérera liwa tokoyeba. Po lelo to moni bato bazokufa. Ba Jacques Luku nga bakufa. Bato bazokufa. Lelo siko ekomi si vous avez mis ces Franck Diongo point. Point bobangi guerre contre batete là. Bobangi guerre contre ba Congolais. Bomoni siko ke bokangi mingi Kabundu. Leki nanga jamais Kabundu azo sani na prison. Azo sani ni kuna. Félix omoni bokonzi. Omoni bokonzi boluka qui sans kelasi. Omoni bokonzi boluka qui sans moralité. Ah, moi, je suis le fils de Tshisekedi. Vous êtes le fils de Tshisekedi. Vous allez dire ça aux Congolais qui ne vous connaissent pas. Nous, on était là avant vous. Bapoto, bambongo, tozwa kala. Donc, tozala sans monter. Bato bobangi sareza batu na bino bo utaka na bango ba kwado. Oh, nani azaka kwado. Oh, boy bisota. Bapoto banini kala. Avant bino. Bino tout. Alors, tant que y a pour le peuple, besoin tel ou quoi, tout ça. Tout ça, quelqu'un est mort aujourd'hui. Et c'est Félix Tshisekedi qui est au pouvoir. C'est toi qui contrôles tous les services là. Beaucoup mieux au Boma Congolais pour le deuxième mandat. Le yo classe authentique. Moussalo Sali à Malongati. Donc, obsession à deuxième mandat, Mouezani. Pose ça la nini. Au salé, ba gymnase, ba stade, aux salons, ba gymnastique. Il y a un débat congolais, ba zozela. Tu penses que Congolais, Oyo, Afandi, na Buta, na Uturi, na Bukavu, na Goma, azozela ba tongele stade. Donc, ba Indien, ba passer en moins de 7 ans des 10e économie du monde. Économie, 5e économie. Ils ont passé de quel niveau à quel niveau? Oyoko Boma Ndeko, chéri, quand on dit Koboma, c'est-à-dire que Nena Lobaki, vous en avez présomption à innocence, mais l'enquête internationale qui doit être mise sur pied pour déterminer le véritable coupable. Et Félix Tshisekedi, moi, je vais dire la vérité, c'est ce que les Congolais disent. Le premier suspect de cette mort, c'est bien toi. À cause d'une obsession, le mobile, c'est obsession. Il y a pouvoir, donc il faut qu'on élimine Batu Nyonso pour faciliter le maintien na pouvoir après 2023.
Les Congolais pensent que le plus grand suspect, c'est toi. Avec tout le respect que je te dois en tant que président de la République, issu de la fraude électorale. Mais moi, je te dis la vérité. Babiloko nyonso toyokaki bazozwa baorgane banini bato bazokanisaka yo moto ozocreye biloko wana. Il y a 350 000 comment la banine wewa qui fonctionnent à Kinshasa. Tu sais combien un wewa a arraché mon teloko à Kimi? Ou bien à na client moko à côté na place à mon lit babomi. Pourquoi il n'y a pas d'autoroute? Pourquoi il n'y a pas de bus, de transport en commun? Pourquoi il n'y a pas de train? Ma priorité en gros pour désenclaver Kinshasa. Il faut construire ma route banine. Non, à la place, vous préférez tuer les gens qui parlent. Bobomi, chérubin, ok. Moutautobali, sans moi, Sinaï. Beaucoup mis sans cœur, sans pitié. Beaucoup mis criminels. Bozobanga la bino soute moto autobalisa mwasina mwana na ye bobomi. Et vous pensez que les gens vont applaudir? Non, 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 non. Gala somo la binote. So boza bokansaka ke pour la bala biso peto zalaki bato bala. So bo mama ba poto ba biso nde bato toza ba famille liboso bazokende ba poto. Sokolo bi makambo ya ba jambon biso tozali kolia ngo mikolo nyonso. Donc eza makambo biloko ya mokili te bino nde bokangama na babiloko wana. Biso toyeba ba peuple congolais. Création d'un modèle économique, comment amener tout le monde au même niveau. Yoko kyosalangote, yoko moko mabato. Bobomi ba Lumumba, bobomi ba Kimba, bobomi ba Kasayen, na banini, lelo sikoyo bo sacrifier. Baluba boni ba bunda pona IDPS, combien va se retrouver dans le régime là? Gazo yebsa bango, ba mista langa ebele na yebsa bango na bitala. Bino yu batwana ti. Batwana va pour la binote, bazo utiliser bino comme ba marche-pied pour atteindre le pouvoir là. Bon, et la preuve depuis bazan na pouvoir combattant nini ngo o tozaroza na bango ba combattant nini. Ba combattant tout ya ba Belgique, ba nini ba Canada, ouais bon. Ba misuku tu ba kota mukila ba bimara susute. Sony, ba sina ba on ba se kabino etala. Bino Félix, voilà, donc parce que eux, quand je leur disais, ils pensaient que NASA contre ma relation là-bas. Aujourd'hui, tout le monde me donne raison, j'allais dire, sur toute la ligne. Olivier Sokene Makamo Moussamba. Mais Paul Bolia kuna sama belabi mwana ngosama na boindeni. Ngala kso moyibita. Nga l'accès au orgueil, nga l'accès au classe maïele, les cas banona maïele. Bah voyez bah. Mais là on voit la conséquence. Chérubin Okende a été tué, assassiné. Et banquette et l'accès biso tout, ba caméra nyonso. Et ça on a filmé biloko wana. Téléphone. Il y a Chérubin Okende. Et ils auront l'accès à ma place. On aura besoin de détails téléphoniques. Téléphone naïe, ou en attendant la télémagie, bosoana, tant bozoaki, bokena, ne wat. So saliangote biso to senga même na Apple na Samsung. Ba opesa. Et il faut indiquer, même appel à recevoir qui, il y a banani tout le monde. Bade on a pas congolais. Tous les là, Chérubin, aucun de comme un martyr.
Parce qu'il n'est pas mort pour lui-même. Il est mort parce que quelqu'un veut rester au pouvoir, quelqu'un qui n'a pas étudié, qui n'a pas de diplôme, qui n'a pas de références professionnelles de haut niveau, qui n'a rien fait de grave dans la vie, à part être le fils d'un ami de Mobutu, et qui commence à nous tuer. Ma grande question économique a y évité. Ma grande question sociale, ma besoin d'abino a évité. Ma comme ma bino moko moko. Et on a le bitonga, balogota na lisano na muyibi, et ko bunga bango mikolo peka na lisano. Chers amis, Nena lobito le la chérubin comme un martyr. To le lae comme motoyo ba bomi. To le lae motoyo o to lingi to yeba qui est responsable. Natanga Kabila bataka dio shabazaro lobani. Kabila bomi, Kabila bomi, Kabila bomi. Bosiko bato tout bazo kufa na la bomba. Ezangi mo bobi. 2 poids 2 mesures. Non, 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 non. Mais au moins, ici, on a le mobile. Et c'est très clair que Félix Tshisekedi veut rester au pouvoir sans gagner les élections, parce qu'il n'a jamais gagné une élection présidentielle. C'est à nous. Il y a aux fans qui travaillent pour nous bunda, pour stopper à Kende. Moi, en fait, je vais finir en beauté d'ailleurs. Gars, je lui veux ma bête. Mais seulement, il y a une chose qui nous sépare, c'est la moralité. Et c'est la vision politique. Ils sont des coquilles vides. Moi, je ne suis pas moi, j'ai des idées claires, et j'ai des buts précis, et j'ai un engagement que je prends chaque jour solennellement pour mon peuple, pour défendre les intérêts du Congo et défendre surtout les Kotia, Congolais, niveau de développement, Yamakasi. Et il y a ensemble, il y a Moïse Kaïtumbi, il y a respect. Et puis, il y a des condoléances le plus sincère, le plus attristé. Et réitérer que je suis avec vous, comme je suis avec tous les Congolais, je suis avec vous parce que cette histoire, et cette histoire monte au Tikamoti. On ne peut pas avoir quelqu'un qui a passé 37 ans avec toute sa famille, à insulter tout le monde, et cette même personne commence à tuer des gens. On ne peut pas accepter ça. Ça, c'est blaguer avec tout un peuple. Et non, 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 il faut que tu on doit mettre fin, vous avez la face claire, il y a pouvoir. C'est un pouvoir violent, c'est un pouvoir usurpateur, c'est un pouvoir qui s'en prend au déni public, c'est un pouvoir de mensonges et de mensonges. Des faux diplômes, de faux ceci, de faux cela. Mais bisous dans la terre, tout ça, la nion sokaka, justice et salement. Et pointer du doigt le grand suspect dans cette histoire n'est rien d'autre que Félix Tshisekedi. Mais, comme moi je suis quelqu'un de droit, je dis qu'il a sa présomption d'innocence et les enquêtes, il y a la mesure, il y a orienter Bissot vers coupable définitif. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse la RDC et que Dieu soutienne la famille au Kende. Merci.